MacBook Pro, t'es arrivé? Ouais, c'est bon. Ça. On finit avec ça, la fin, comme ça. Donc on commence par quelle chanson? Amore, SSL. Bon, Amore, Médé, SSL, bloqué. C'est bon, Gay? C'est bon? Ouais, c'est bon. C'est bon. Alors, on y va. Mais du coup, l'enchaînement, on fait comment? On arrête Mayday et ensuite bloqué. Ah non, Mayday, n'arrêtez pas pour aller. Mayday, c'est bon. Attends, donc au début. Ouais, bonjour. Eh, bonjour. Ça. Anandé. Ah, nice to meet you. Ok. Tu veux que je me tire un peu? On va faire long. Ok. Nzambe merci mopesi mobati mosungi molokoti Nzambe topesaka otango nyonso merci parce que ozali Nzambe okokana na nyonso papa moto atiaka libai epai na azali te papa tala babisika touti na bisika tozokende eza grâce na mpeza bolingo na yo papa batela bango nyonso batalaka biso na bainternet na baréseau protege vi ya moko na moko bango nyonso basungaka biso na lipa na conseil kolo zokisela moko na misala Nzambe soki yo te mosusu te kaka yo Nzambe papa napesaka ntango nyonso merci na opportunité opesa fali pupa mpona kotala kote na ngai kolo eza bolingo mpe mawa na yo kende koprotege na misala na ye bamiziki na ye na baprojet na ye ya mabe ekomela ye te bazambo na yo oyo nyonso aokanisela ye mabe na courage na ye na miziki na ye papa lumière na yo moto na yo ekende kozikisa balienso momuni ya sata ya kokanga ya kofene ya kokali Nzambe protege na makila na ye protege nga protege bana na ye mosi na ye famille na ye entourage na ye ezala kote na nga mama na nga baleki na nga ezala kote ya fiancé na nga mama na ye baleki na ye tous les journalistes nyonso bayambaka nga lokola bastar nyonso kolo protege bango mpe na makila na Nzambe merci Seigneur Jésus Christ merci papa na ngai soki yo te mosusu te succès ya yo mbongo ya yo nyonso ya yo twana eloko opesa yo te etolamuka mpona kopesa oka merci soki yo te biso baprojet na biso ebebaka me na bolingo na yo yango tozali biso toza merci papa batela mboka batela bakonzi batela ekolo batela bango nyonso balibana mboka nkolo protege bango merci Seigneur Jésus Christ amen soki bango basimbakisi biso tosimba losambo. Avec la séquence, ouais, avec la séquence à moi. Faites-moi écouter et puis je... Chef autiste.
La version full et puis on vous dit. Mais toi, tout ça, c'est pas grave, c'est pour ambiancer. Mais quoi Bon, attends, je mais la version complète, là. vous envoie. Non, pas la version. Mais il est. Moi, je vous envoie une version bloquée. Allez, je vais parler. Comme ça, il n'y a pas de son. Non, mais du coup, il y aura quand même un enchaînement. Non, pas, t'inquiète pas. Vous voyez, je fais plus facile. C'est pas grave. C'est quoi le premier Dire que là, on a enregistré direct. Là, déjà, il est répété, non? Oui. Arrivé? Tu peux péter un peu. Ah, ok. Ok. MacBook Pro, c'est arrivé? Si on peut le mettre là. Et on finit avec ça, à la fin, comme ça. Après, il y aura. C'est pas les steps. Donc on commence par Amore, SL, Amore, Mayday, SL, bloqué. C'est bon, Gay? C'est bon? C'est bon. C'est bon. Alors on y va. Mais du coup, l'enchaînement, on fait comment? On arrête Mayday et ensuite bloqué. Ah non, Mayday, elle a arrêté pas pour aller. Mayday, c'est mon truc. Franchement, c'est là. Bonjour. Ok. Mais on va faire long. Ok.